Kolele, tuteze le fiuti. Na kombo tata mwana pe tata molimo santo. Oyo balobi na biso yango ne tosalela. Tongo lelo tozala ntintani batata na ba mama. Denge ba papa balobaka 100 ans soki ekoki na lingomba tokobandela na 0. Tokomona makambo ebandeko ya ebele ya mabete kasi ya kitoko. Biso sikoyo tobongisa. Tondimaki totonga Yerusalemi. Turo yo tozozala ba musicien. Ebite soki likambo nini esalamaka na le 6 juin. Nana ebian misciple esalaka nini? Merci Yahweh na maloba. Na kombo tata mwana pe tata molimo santo. Le 6 juin ndenge toyokaka envahissement de la cité sainte. Ezalaka boye. Papa Simon Kimbangu amonaki ete likama ezali koya. Azwaka mami kala mama azwa bakendeke bango mine. Bakena tadi basalaka sacrifice ya mabondeli. Bango mine basali sacrifice ya mabondeli. Tango tongo linge tana mami bango nyonso bamoni angelu bazobeta miziki bazoko kita bazako mata tata Simon Kimbangu ayepsi bamami kala alobi na bango boye miziki obomoni ekozala na kati ya lingomba na biso titango basali ndenge wana kozonga na bango tango bazongi bakomi na lukengo nde baliaka wana ezalaka le 5 le 6 baye na lukengo baliaka elambo tango bale elambo bakomi kozonga bakomi na place oyo tobonaka triangle place basali wana nde bamoni baangelu misatu wana baye bakomi kaka na premier poste mibale balimwe moko aye kokota na nzeta safu. Papa Simon Kimbangu ntango akomi na nkamba place oyo azali kosalisa bato place oyo na nsima ndenge bomonaka basala mwa elo nani oyo basala wana site wana basala place wana na nsima ndako ya Nzambe ale ayebisi bato nyonso bazalaki ayebisi bango boye bopanzana oyo baza makasi batikala oyo baza makasi te bakende na mukuse ale po ete banguna baza koya mpona kotungisa kobeta biso oyo baza makasi batikala oyo baza mitema makasi te bakende asolo esalamaka ndenge wana ntango bakenda nzela Papa Simon Kimbangu atrenese bato wana mpo bato oyo bakendeki bakende ntango baye banguna bandi kobeta Papa Simon Kimbangu ndenge balobaka Papa Simon Kimbangu alobaki ete bozongisa te pamba te oyo akozongisa biso toza bato ya violence te tozongisa te totala kaka bango na miso bazokobeta bango bazomona bango pasi te minduki ezobeta mai soko batire mai ezokobima na mai wana ezali kobima tata moko amoni ndenge bakomenase Papa Simon Kimbangu na pasi wana motema nesali pasi akamati libanga abambi epai ya soda zoki tango abeti munduki lisasi ebimi mwana akufaka na mukongo ndenge boyoka histoire ndenge ezalaka donc le 6 juin ezalaka ndenge wana papa bakombo ebosaninga mingi mais na mukuse ezalaka ndenge wana donc Papa Simon Kimbangu wana papa soka ye azwi papa diangenda azwi papa kisolokela azwi aliba kei na place tomonaka sito ya Mwanza Kienga atelemi na Mwanza Kienga azotala Yerusalemu ndenge ezopela ndenge bazoko menase azwi papa akena bango na tadi atiki bango na tadi papa diangenda tuni mais papa pona nini azosala biso boye mama mwilo alobi oye bana na ngai otala kaka Papa Simon Kimbangu alobi nalingi te bino bana na ngai banyokola bino mais papa kisolokela kangani kaka na Papa Simon Kimbangu basali bongo Papa Simon Kimbangu azongi susu na nkamba azotala ti ale angelu tango menace lekai makasi
Angelo abimi na nzete ale abeti bato wana ale papa Simon Ngimbau ase libéré ne kokende papa Simon Ngimbau kendeki ti na mboka oyo akende osala 3 mois Mbaza Sanda ndi akende osala 3 mois kuna papa le 6 juin ezalaka envahissement de la cité sainte ngwana papa na mukuta kasi mpona nini bapesaki wana bamusicien soki bapesaki yango epai na biso pamba te lere wana Yelusalemi epanzanaki sikoyo bapesi yango na biso mpo tozongisa nkembo na Yelusalemi wana ezalaki mpasi esalami biso nde tozongisa nkembo oyo ebungaka le 6 juin awa na kati ya Yelusalemi yango wana papa Mfuma Mbanza apesaka biso feti wana alobi nkembo epanzanaki sikoyo bino nde bokozongisa nkembo yango awa na kati ya Yelusalemi yango wana ndenge papa ozolobisa biso likambo oyo bamusicien boyoka tata Molimo Santu ndenge naza koloba oyo nyonso abongami mpo aya na Yelusalemi abanga eloko moko te Yelusalemi yango oyo biso nde tozongisaka nkembo le 6 juin ezala Angola ezala Brazza ezala Kinshasa ezala Poto ezala les 5 continents faki oye faki oye faki oye boyoki ndenge pata Molimo Santu azoloba moto abanga te tosa tondima pour papa nous mourons bafaki bamusicien sika nyonso tozali tomata le 6 juin toya kosepelisa tata Molimo Santu eza boye te yango wana papa bokoya kozongisa bokoya mpona kopanza tokoya kozongisa nkembo ya Yelusalemi papa biso topanzaka te oyo bapanzaka yo moko olobaka na biso olobaka na biso boye na lera papa Diangenda ezali kaka yo papa Simon Ngimbau Kianga olobi parmi vous mes musiciens sont là mais biso tolobi boye papa changer bamusicien nyonso tokomaka bamusicien na yo yango wana papa nakomba tata mwana Molimo Santu biso toyebi ke le 6 juin bato bakoya ebele bapaya mpe bakoya ebele ya ndenge na ndenge tolingi mokolo wana toya ebele tokumisa Nzambe na biso bongo mpe bongo te bongo papa nabengi papa Matondo 1944 le 6 juin nini ezalaka kuna na France oyo ya biso na 21 toyoki merci Nzambe na ngai na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu batata pe bamama likambo oyo Nzambe na biso asengi tolobela ezali monene na 1944 tozalaki mokili ezalaki en pleine deuxième guerre mondiale toyebi malamu ete bitumba ya yambo oyo elobama na mokanda ya bomoi na Matthieu 24 ebandaki na 1914 jusqu'à 1918 période oyo banzambe na biso bakitaki na se kasi lokola esakwamaki ete bitumba mibale koya solo eyaki banda fin 39 eyeko banda penza na 1940 tango bitumba etoki lokola bayuda na tango babomaka nkolo Yesu bandimaka ete makila ya nkolo Yesu esopana na motu na bango likambo yango kino kaka esalamaki Hitler na 1939 wana ye atombokelaki nde bayuda abandi ko poursuivre bango na Europe mobimba ezala na France na Belgique banda d'abord kuna Allemagne ti bipai na bipai ti na Pologne alors moto liboso bayokanga ezalaki roi Léopold III kuna na Belgique bakangaki ye kuna na palais na ye papa Simon Ngimbau ne moto akonde libéré ye toyebi likambo wana kasi basukaki wana te ba allemand ba poursuivaki ba juif kino na kuna na France o ba ko benga rafle basali rafle de ko rafle ba juif nyonso tango bakoti na France bake na Normandie
kuna na Normandie nde bakotaki le 6 juin 1944 basalaki o basalaki si bien que ba français basengaki aide ya ba américain na ya ba anglais batba ko libérer bango. Donc ezalaka mokolo ya le 6 juin 1944 oyo ba allemand ba débarquer na province ba benga Normandie, département ba benga Normandie kuna na France. Talali mama na likambo oyo nzambe na biso afungoli biso na koyebaka ete 6 juin ezali na tina monene na kati na mokili oyo makambo ekosalamaka na Yelusalemi, conséquence nango pe na kuna na mokili ekosalamaka pe bakoyebaka makambo oyo utaka awa na nkamba Yelusalemi. Soki tolandeli tokomona ete ememaki mokonzi ya basoda ya France oyo babengi Général de Gaulle aya koluka papa Simon Kimbangu ayaki ti awa na Brazzaville epai bakutanaki na papa Simon Kimbangu na tina likambo na bango bamona ikuna oyo etali le 6 juin. Papa mwa moke oyo toyebi yango wana na kombo tata mwana tata Molimo Centre. Ezali bongo ndenge moko ba papa Kulutu, papa Fumalon, papa Diangenda bazaki na boma batindaki bakenda kosenga na papa Diangenda, papa Kisolokele baloba na papa Kimbangu asisa makambo wana. Lelo pe ndenge tozali awa biso tokofete le 6 juin bango pe bakofete bakonzi minene bakozala kuna ya ndenge na ndenge. Me biso tozosenga na tata Nzambe alimbisa biso na mabe tosalaka na mokili, asisila biso bitumba, tosengi kimia ekota libela bitumba ezala susu te. Bolingi be bolingi te, tokosenga be tokosenga te. Yawo tozoloba makanisa mabe ezala te. Tala kuna fete ekozala, biso pe fete ekozala. Ya biso tokosenga nini? Kimia. Ale faki senga na kimia tubanda lelo. Il y a eu insurrection et dans cette insurrection, il y a eu des dégâts matériels avec la mort d'un bébé. Dans l'insurrection, nous avons connu le carnage, le pillage et les gens se sont dispersés dans les contraints. Et papa Simon Kimbangu s'est exilé à Bandasanda où il a pris 3 mois
ndenge touti koloba bamusicien boza koya eza date na biso eloko mosusu tokosenga te mokili eza ya koningana bagere eleki mingi me biso tosengi nini kimia yango tosengi bamusicien boya ebele bokoya kokuta mpe makambo ya bien awa ya mabe te makanisa mabe nde tolongola toyokani biso tosengi nde kimia ntango ekoyaka kuna na France ndenge nalobi na bomba bapapa bazaki na classe me basango basengaki na papa bosengela biso na tata na bino kimia ekota kuna ekotaki mpe toyokani tozosenga sikoyo ya mokili mobimba biso mpe toza na mpasi na este pasi ezali bisika nyonso pasi ezali nde tokoya mbala oyo kimia kaka tobanda kosenga yango tobandi lelo tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Batata pe ba maman tolanzi maloba ya motuya